Fidèles téléspectateurs de Vérité Universelle, je vous dis bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me prenez vraiment. Parce que vous place sur votre humble servante. La falcure de la presse entre toujours. Et aujourd'hui, je choisis vraiment de partager mon plateau avec celui qu'on appelle Monsieur Fabrice Kassonga. Il est qui? Vous allez découvrir vraiment et en long et en large. Lui-même, il va se présenter à Oye Bissabiso et président et mouvement au Babengaka, mouvement socialiste des patriotes congolais, MSPC en sigle. Yemoro penza koyeba koyebisa biso objectif nini ya mouvement wana ebotami kan et utiwapi. Ce n'est pas encore fini aussi. Il est aussi un analyste politique. Il est des patrobeta masolo. Il y a gouvernement oyo et uti kobima en place mokolo ya lobi. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour madame journaliste. Bien habillé. Merci beaucoup madame. Santé. Santé, ça bien? Ok, tu as bien un plateau na biso ya Vérité Universelle et c'est en Royambayo. L'antindenge na uti ko annoncé déjà. Aux président et mouvement socialiste des patriotes congolais. Mouvement Nebotamikan. Merci madame. Mouvement socialiste des patriotes congolais. Eza esprit oyo il a y a de cela une année et 6 mois. Mais Naboy ko s'annoncer pourquoi puisque ezalaki esprit on est comme la au moment où ba mouvement ezalaki belé ba bazalaki ko réclamer ba droit par les Congolais. Nazo saluer ba mouvement misusu lokola ba Lucha ba Filimbi, nazo féliciter bango aujourd'hui. C'est une occasion on nazo saisir pour na ko féliciter bango na musala makasi musala malam pe o basalaki bazaki ko réclamer ba droit siko mouvement socialiste des patriotes congolais eye pour na ko pratiquer ba devoir ya ba compatriotes parce que pour na ba droit na moni combat onyos tout bato banda lukela pour na bolamu ya Congo pour na bolamu ya petit peuple congolais et si salemi kitoko siko awa biso toye na mouvement des patriotes congolais pour na ko lakisa ba capacité ya ko lakisa que peuple azape capable ya ko se prendre en charge ndemba biso biso to se prendre en charge peuple a ko se prendre en charge ndeni nazana ba devoir na ye ba devoir na biso ezani ba devoir na biso eza pour na ko dénoncer onyos surtout aza contre social ya peuple congolais yango yoki to lobi mouvement socialiste na kati ya socialiste okoyoka on peut ressortir le mot socialisme ou bien social société puisque politique ce qui mutu aza na politique aza président ya mboka par exemple musala na eza pona organiser société alors pona organiser société il faut que ba sungaye alors biso toye wana poto sunga président to lobi te que to za ba tshisekediste biso toye wana poto sungaye a réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a un moteur malam. Ozoka maman. Mais on a quatre autres mais na quatre d'ailleurs si la nous sonne. Lobi ko si la sonne. Pas le lobi bongo maman. Bon, merci beaucoup pour l'ingi na sakolango. Aussi la sonne parce que le mouvement botami est belé et en plus on dit que botalo mouvement après gouvernement pour tout le monde trop sérieux hein parce que le mouvement botama ki ba pauvre Fati, banani ba olana maman Denise, biso toye pona boy. Finalement le mouvement comme le quoi ba wenge toni. Madame question ya mutu ya makasi na kutana na ba journaliste mais question na batunanga ngote. En tout cas félicitations. Oyebi babiloko wana ya biso batisekediste biso les amis de Ilunga Ilunkamba. Papa wana papa te aza pepe ndenge babengaka ye pepe pour aza déjà mukolo mais aujourd'hui au kuta mwana ya 18 ans il devient l'ami d'un grand-père. Babiloko wana eza anti-valeur. Babiloko wana ya kebiso les amis de maman Denise. Ce sont des antivaleurs. Maman, yo nanga toza na mokili oyo toza ya ba mikolo aussi yo ka déjà ba obamiste, les amis d'Obama, les amis de Donald Trump. Na vanda kuna te mais il faut to copier ba biloko malamu. Oui? Côté mais la copier mindele. Lelo beaucoup mo lo ba keto copier biloko malamu les amis d'Obama te. Ninga ba copier na ba les amis de Fati. Yo poye na oso to ba pesi moi lo me obenda no zupe ayo. Nga na za contre biloko na maman. Soki nazaki mutu ya kozwa moi enveloppe soki nini na linga kina s'annoncer avant gouvernement mais pas na s'annoncer après gouvernement. Na yebe. Oh ayebinga wapi? Naza pe na tina ba yebanga te ngatina na ngeza ke peuple congolais se retrouver maman. Vous avez mal à l'aise na plateau. Te na vous mal à l'aise te. Par contre, ngainde na kolinga batu nyonso to ba contre peuple congolais ba za mal à l'aise. Na yoko tie ba mal à l'aise. Oui maman.
tout cas, vérité, quand tolobara, vérité, na cadre ka ya vérité, to robimisa marambo, bande obalanjo eza vérité universelle. Na senga ablo toujours beau s'abonner, bipa yo peut vraiment mettre John à chama koki pour que biso to ko kosala musala, pe toloba vérité na mai matali Congo démocratique. Deko, étant que président paye un mouvement na yo, pozo bete lango PCT mingi. Analyse politique nini ozo sala na publication ou soit na gouvernement Oebimi. Merci beaucoup pour la mutuna. Gouvernement Oebimi est un gouvernement libosoté depuis Congo est comme indépendant. Est un gouvernement ya libosoté, mais est un des gouvernements ya sika po na bokonzi oyo ya sika. Tolo batek est un gouvernement liboso. Pe ya matata. Ya matata makasi ningo lobi tala Ebimi après combien de mois depuis publication et résultat présidentiel. Mais analyse nanga eza boye mama. Oyebi na mboko oyo tomona tomona makambo ebele toyoka ba discours kitoko. Mais oyebi po nanga bato baboma mboko eza ba intellectuel hein. Oyo poyena. Te ozwanga. Nga na lobi teke na intellectuel. Présenté teke na intellectuel. Madame journaliste yoka awo eza vérité. Mais nga na ozebi soke na koki ko se présenter en tant que illettré ya Congo, un Congolais illettré mais ya bolingo. Nga na lingi mboka na ngai. Po soki otali ba intellectuel nyonso to toyoka. Na ba intellectuel o ya lelo, ba ebele baza ba professeur d'université, nde ba bomimbo ba bomamboka. Nde ba bomamboka po to lo bateke ba bomimboka po siko toza na régime mususu. Nde ba bomamboka na sepeli po na moni bilongi na bangote na sur à 78% na gouvernement Oebimi. Mais eloko nga na kosenga batu oyo babimi batu bilongi ya sika tout comme moi bilongi ya kalo ebimi ezande ke musala ele kamaloba po toyoka ba discours toyoka batu misusu baye na plateau de télévision bazo epate biso na ba français mais basala le côté et puis batu na nga na la kila bango mabe lelo oui na la kila bango mabe yona nga en tant que patriote congolais au nom du mouvement des patriotes mouvement socialiste des patriotes congolais to la kila bango mabe oyebi po na la kila bango mabe to ya kindombe matin na Congo pani so qui n'a pas cas du na zo biso yo po ne place na okende ko recruter ba membre ya mouvement socialiste pour mouvement socialiste des patriotes congolais yo poza matata OK na pas cas du ma na okende na Mompono na oluka ba kuluna na oluka ba shege na oyebi po lelo batunyo so wakanise po batunyo so ba te belé ba wakanise ke soki loko na za membre ya IDPS na se retrouver loko na za membre ya INC na se retrouver loko na za membre ya FCC na se retrouver c'est comme muto aza membre ya IDPS te ya FCCT ya INCT ya KHT a se retrouver obala na est-ce que na ko bala ndeni ni mboka ezaki na passe na motu na obala ou pas na passe to zaki na ngona lingana ba na ko kipe ko bala te mama na bala te voilà réponse na ndozila mais kocha via moi na bato en danger te poko tati na kata paka juma yo kendeka ande o la première réouverture ne te eza kotia vie ya mwana bato en danger te na okende luka bango po ndenge baza na kati na bango bato batanga pe bazali kati na bango bato oyo bazo raisonner bien baza kati na bango pe bato ba ibo kanga suki kitoko bazali paka juma obenda na yebi na kati wana ba préservatif vérité ba préservatif siko biso tokeno leksa bango ke kosomba ba préservatif na basala kindumba eza mabe babanda sala yango pona pasi po babomaki mboka epa ba intellectuel congolais ozoyoka siko biso tozo se prendre en charge po to revendiquer sous ba droite po musala oyo ko revendiquer ba droit ba filimi basala ki yango lusha basala ki yango mais mouvement des patriotes mouvement socialiste des patriotes congolais et yepona to fandisa social biso tozo lutter contre les inégalités sociales soki mwana ya Tshisekedi azolia musuni mwana na ngape alia musuni ozoyoka soki azotanga na école ya malonga école na zala pe na mwana mobola ozoyoka mama donc biso toye awa pona ko bundela ekolo biso toye pona ko mettre en pratique ba devoir na biso soki mutu sokongolo pakala azosala makambo oyo ezoboma social biso totamboli oyebi ke yo peno za audacieux ndeko mais kasi tozobunda oyebi devise ya mouvement na biso eza pour les peuples pour la nini yo bike soki mwana ya Félix Tshisekedi otanga na école wana mwana mobola patanga même kutu bible zo reconnaître que patron foazala boy foazala likamni na président Fachi mikolonyo so lo baka les peuples d'abord na kati ya peuple moi n'est pas azat siko soto muni mwana otanga na école ya malonga
Moi na ya peuple, moi na moko ya boya petit peuple azotanga siko na école moko bo oyo eza tana babante. Les peuples d'abord on est zanatina te. Siko biso tozana pona ko rappeler bongo. Ozoka maman, so muto za na école privée, atango pe na mes frais scolaires eza na prix moko bo ya mwana mobola pe akoko kota kuna po atanga. Sinon complexe kozala entre muto azotanga na école privée eza cher na muto azotanga na école publique. Ozoka siko objectif na biso. Donc, à exagérer, n'a pas pris tes pots. Au début, quand l'école privée, il y a $1,500, ils allaient qui, hein? Mais mboka nini oyo, ils ont une organisation sociale. Aux sociétés, ils ont organisé. Études, hein? Études primaires. Moi, mes parents ont fait $1,500. Yo ta la TVT, hein? Babi Mikolo Gatito enseignement. Na ba institution publique. Ça c'est que bon rataba na 50, qu'on a bonné sous ba final. Madame, il y a un biso en tant que mouvement socialiste et les patriotes congolais, toza na pona koyeb sa président que oyo sali to betelo maboko. Akoyoka. Lushande baganga, ba filimbi nde baganga. Bongo yo muto ekasi. Kasi bitomba na bango eza couronne, on monte que ça couronné, le régime est changé. Ya ngonga noze sa bandeko ba filimbi wana baya. Musalo basali eza kitoko. Eza ki musa malamu. Siko baya toko réclamer sur ce que revendiquer ba droite. Nous allons mettre en pratique nos devoirs. Vous comprenez? Nos devoirs, pour bana bazaki pe na ba devoir. On comprend, bazaki pe na ba droit na bango. Ceux qui mona amoni que droit na isa piétiné. A osani. A oluka a recourir à la justice. Pour papa botinga mais a okipe ngate. On comprend. Wana mona zo revendiquer ba devoir na ye. Mais est-ce que ceux qui ba devoir na ba droit na ye, ceux qui ba droit na ye déjà respecté. Azana devoir. Devoir na izani nizana na kotosa papa na ye. Nga biso to sa régime. Biso to sa mokonzi. Biso to lutter contre mon conzité mais tozana pona ko rappeler que asangani na bat o ba shuwaki toza contre coalition te mais biso tozana pona ozala vigilant po azaye moko o mona zobi mazo voyager pona mboka mais ceux qui a voyager biso to tikali to moni que ça ne va pas toye bisaye mais epé mkolor voyager au mon comme ça écoute peuple congolais peut OK pour tata zo kende biso to mona pas assurance te et voilà tozo continuer nan deko Fabrice c'est l'ambiance de vérité universelle vérité kande toloba donc Fabrice na chopé moi mal à l'aise mingi hein mais ça non à l'aise oui la vérité universelle to beta biso masodot tout ça le gwande ti caméra zate monstre na sima zate donc tout mon ara le logo teza au but que le gouvernement bimi 76% za bilongia sika moi quelques-uns de bilongia kala analyse ni nozo sala na bosolo ndeko Thomas Luaka lelo azongi moto aliaka mbongo pona banzela route universitaire to mona ndenge tikala abimi simbongo sous pression lelo batie ministre essu tala ndenge mbutu pe ko renier kuna na ngambo étudiant inukin comment vous jugez nga nazo senga ba étudiant na calme nazo benga bango na calme ceux qui bazol ka ba manifester baya na mouvement socialiste des patriotes congolais oui té olobi bongo pa étudiant azaka politique na kata université ba manifester baya lisu na kata mouvement na yo pour ba mema nini yazo azo réclamer grève nazo biso que politique intéressera pe na étudiant oui bien pour ça que kuna kuta science politique administrative ozoka madame ba politicien nyosto yebi belé na biso ba professeur bakenda akuna ozoka pour ceux qui étudient en politique le bac est université za politique mais étudier en tant qu'individu à cause de la politique te ozo comprendre ngana lobita que université ya ngana lobi ba étudiant ba ya ko adhérer na mouvement socialiste des patriotes congolais pona nini po Thomas Luaka oya kala na Thomas Luaka oya lelo azana chemin na ye mouvement socialiste des patriotes congolais izawana ozoka donc moyen ayi bato de tourner ezate ozoka ngai donc moyen pe asala makambo pona mabumu ya bana na ye moko akosala ngo lisusu te ndeko Malembe ndetinga na yebi o que ndeko Fabrice azara violeur a violera peut-être maman batukuna na kona zui petite sœur nanga na ye na ndako na bi ya turo ndeko Fabrice a ko violer te expliquer nga mais oyebi opesi ndakisa malamu olobi ya turo ko violer te c'est-à-dire que ozuba ba disposition pour a violer te ozo qu'est-ce que ba disposition oyo biso tozu biso ba petit peuple disposition nini au moins ko comprendre ngati to yebelo dana caché wana yo violaka siko na zui lisusu risque wana violer même maman mobimba na zui sous risque wana ya ko tia petite sœur na ngai au moins na teke na mitie kaka danger ce qui opesi petite sœur na yo c'est-à-dire que ozu ba disposition on a le belasiko et mouvement socialiste des patriotes congolais et ça l'une des plus grandes dispositions
Na ebite soko zoyoka. Biso toza toza en tendance politique te. Peuple bazoyoka ngai. Biso toza na tendance politique te. Ozoyoka nga. Biso toza petit peuple, tozo revendiquer, tozo mettre en pratique ba devoir na biso. Salelanga analyse ndeko, salelanga nano analyse nazo pesa yo, eza que système na minute eza système ya kalate. Toza un système ya sika. Po nanga ata soki bazo kindeko Lambert Mende bazo ngisa na place na ye. Na mouvement oyo, mouvement oyo ya biso ya ba patriote congolais alinga sa lelo côté. Na yebso vérité okomona. Omona po tout oyo na ba mama ya paka duma. Baroza na balabala. Ba mama ya Mompono, baroza na balabala. Soki to ke songolo pakala ayibito a détourner. Yango na banda olo ba mama mouvement na biso eza pona intérêt général. Eza ka pona intérêt ya ba ministre ba bimité. Intérêt général eza nini? Eza que mwana ya mobola a se retrouver. Mwana ya ministre pe a se retrouver bango nyonso na ba moko na école moko bazotanga. Ozoyoka moyen ya Thomas Lowaka o ya kala a se comporter na ndenga Thomas Lowaka ya kala ekozala te. Ako se comporter sko na ndenge oyo ba biso peuple tolingeli. Parce que o biso tolingi nde président mboka lingi. Ozo comprendre? To comme sko na donc peuple a comprendre que toza so na temps ya ko revendiquer ba droit te. Nazo senga ba mouvement nyonso tout. Nazo senga kutu na ndeko fils mukoko. Nazo senga ye. Atika distraction. A surpasser ba émotion na ye. A surmonter ba émotion. To comme un mouvement, il y a qu'on mettre en pratique ba devoir na biso. Zéla, qui est derrière toi? C'est le peuple congolais qui est derrière moi, madame. Alors si le peuple congolais est derrière toi, il est aussi derrière fils Mukoko parce qu'il y a des fils Mukoko à côté ça la caca marche ou soit à côté ça veille patriotique pour une bonne gouvernance. Soyez bien noté. Bonne gouvernance, to boité. Mais au moment qui va résultat bonne gouvernance, ba permanence y est boye tumbami. Oh, peut connaître Tumbami, c'est depuis le temps. Il y a des tumbisi ou soit il y a des téléma car monte que téléma qui pena mouvement na eba bere ou je peux kuna ngambo baté men na ndenge na bango mais souka gouvernement peut finir par kobima. Vous voulez nier fils moko? Non, mais gouvernement linga ka ebima. Et quoi que oui, linga ka linga ebimi lelo. Aussi sous pression parce que ba liste ba 200 non pesa la kawana au président Fatia Boyaka et Sylvestre Ilunga ba benga qui paraîtrait que pas il paraîtrait mais c'est vrai que le gouvernement linga bima depuis dimanche. Gouvernement peut bima qui sous pression prévenir que ba combattre ba mo pe ba kota qui fils mukoko pende kwa chaki maboko mais yo nani ko uta na ngambo mouvement na yo lelo wa ko boya ndeko fils mukoko mais ba diaspora ba osilikela yo. Madame journaliste, ce qui osa na mémoire a bien au se rappeler pendant campagne ya ba candidat président oaza en place à Lobaki a kosala tout pour que congolais alinga moninga na ye congolais. Omoni Katumbi na président Tshisekedi na président Vital Kamerhe na yebi bakutanaka mkolo moko place moko balobi pasi na yo eza pasi na ngai. Esengo na yo eza esengo na ngai. Pasi ya Tshisekedi na zolo ba Tshisekedi bana ya fachi na lo ba Tshisekedi président ezalaki pasi na biso lelo ba komi bana ya président esengo na bango eza pe esengo ya petit peuple congolais ozoyoka esengo ya Kabila za congolais eza esengo fils mukoko eza esengo na ngai Kabila azalaki nde motema mabe asangani siko na muto motema malamu biso siko tozana tozala vigilant pour que motema mabe dominer motema malamu et dominer motema mabe. Devoir na biso yango wana. Toza sunata ya kotumba te. Toza sunata ya kosala mobulu ko pelisa ba na balabala te. Toza nde na ta ya kosala marche pacifique. Toza nde ta ya ko dénoncer. Toza na ta ya ko lutter, toza na ta ya ko parler même s'il faut qu'on mourir comme Tshisekedi dit le père. OK, c'est ça même notre devise. Pour le peuple nous parlons, pour le peuple nous luttons, pour le peuple nous mourons. OK. Nabosolo Nyonso, le nom de la chaîne c'est Vérité Universelle. Ici il y a la vérité et nabi na gouvernement où ils ont en place bateau bâti. Est-ce que bango Nyonso kota là, baza vraiment ba congolais, ba pur? Merci pour la question. Otuni mutuna ya koyeba ceux qui bato Nyonso ba congolais. Ba vrai congolais. Ceux qui ba vrai congolais. Eza devoir au possible solution parmi ba devoir na biso toko lukasko to yeba oui en tant que mouvement socialiste des patriotes congolais na ko répondre bon côté il faut que to bandesko comme une banquette to yeba nani aza congolais té ce qui te découvrir que mutu moko aza congolais té to kotambola maman
comment ça il a bien vraiment ou bien comme des voix pour vérifier mais soit on dit on appelle quand les autres bêtes on répond question on a conscience nous on répond brusquement par rapport pas intel à congolais intel à congolais intel à rwandais intel à rwandais on a la idée ne va rien se couper to mene banquette oyiba ndeko totika kobuka lokuta na mbana mboka totika kobuka lokuta même makambo na oloba bayi diaspora bakolanda mpe bayebi azaria sobe nazosenga na bakongolais na bapatriote congolais nyonso patriote congolais oyo aza na bapreuve ya ndeko Azarias Sobera congolais te amemela biso mpo todéclare biso mpo en tant que bakongolais to marché balongola ye mpo constitution congolaise est autorisée te na mutu oyo aza na nationalité étrangère azala ministre na mboka na biso wana nakimi question oyebi na yo déjà ke bandeko sami bali bangakuti bokipaka baposte me bazala na badouble nationalité bisika mpe badiaspora bazopesi bango kanda makasi so mpena